Ken na Maniki. Oui. Oh, batine sur les émissions excusez. Pour qu'on s'excuser par rapport à actionner les kaki parce que muta filma qui vidéo on les a caméraman on a la loi qui wana. Sous les kauka bengi a tombé comme makasi mais ken comment boko swana tina ba miso batu boye et ça là est vraiment bien té ndeka na utso lo ba tozo c'est excuser par rapport à actionner les kaki na bi que na ba page na ba émission Manike Mikolo azo s'excuser. Bon, Manike pour l'instant a offert partie les sous na film bouté mais il y en a ken piana nde ba sona ki wana moto ese kufa ina Manike a la chaîne na ye nandimi te que ken piana a grossé la chaîne ya Manike Zoua parce que chaîne ya Manike pour l'instant na minute bana 5000 et quelques abonnés film na film 96000 quelques abonnés Kabuya on dirait il fallait gatika là parce que yo moko to rana na kinya oyebi vi Kabuya amenaka soki ya na kinya a fingi saka F victime soki na kinya parce que yebi lamba to ya na ngo ateka na yo na bangaba ateka ngo na ba terrasse et après azongela ka salite ona pour le balo bageta la musicien fali pour passer ka salite. Bon, par rapport à Boussole, ça fait mal. Et ça, nanda kuya grand frère na Omoro Kimi. Donc, raison nyos au copé ça, batu bakomba komo na onga le contraire parce que ouane eza orchestre na bino, eza on dirait ndako na bino. Akati carrière parce que Akati carrière parce que orchestre le roi F victime eza n'importe quel orchestre. Orchestre le roi F victime na Congo awa Togo tango le roi orchestre Michael Jackson. Mais ça le roi impression premièrement na copé sa faute mingi pas Fabregas. Pourquoi na appelle na pesi faute il y a zaleki na cadre ya respect te leki na âge parce que héritier Watanabe en tant que grand frère a ko se permettre te à télé ma place ya zalaki a ken ko pesa leki mbote non ça ne se fait pas na biso ba bantu Fabregas premièrement tu es impoli tamsusu oye awa na émission na talaki oleli ke ba betaki okara non ça fait mal parce que yo zaleki yo ne fraki oya vert ya opesa imbote ya akoyiko ko se permettre te à télémaya ko pesa yo leki imbote sur la mamba site c'est totalement mamba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso makambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, pour Bolanda va faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la Nenga Ilusa, Victoria et Certa. Amen. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous faire confiance. Encore une fois, merci parce que vous avez s'abonner massivement sur notre chaîne Congo Victoria. Fidélité, en tout cas, merci, merci. Parce que nous avons beaucoup de mata. Et au salon, vraiment, élengue. Alors, je dis merci beaucoup encore une fois, Gisolo, laisse ma caméra. Autour au salon, Moussala Makasi, ensemble, maintenant, notre monteur d'Axel Easy. Les loups, encore une fois, mon confrère. Mimi Batomessa a des longues jambes, c'est un confrère qui travaille très bien, qui fait très bien son boulot. La chaîne Impact Télévision, Toko Soane, parce qu'il y a des témoins oculaires, il y a Makamutu, tout le monde qui a vidéo et Tambola qui, il y a Manique de John Ken Piana, Koson et Bango, il y a la télévision. Ce que Yimbi peut avoir appelé la télévision. Il y a un auto sur la piste, au côté de moi, qui actualité musicale, il y a départ, il y a des musiciens, il y a F victime, oh Bakimi, Napoto. Je dis merci beaucoup de soutenir mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, c'est boss à Congo Victoria, Bambo Tenayo, à 2 ans depuis la Suisse, maman Yvette Ambi à la japonaise, maman Bexile à 2, il y a Dadi ma bibi Mokola Mombe na Paris mon grand frère, il y a là et aussi merci beaucoup na mami d'ailleurs, maman Belgique 4 bino tout l'engabno ming beka Bernice qui faya Colline Azui et c'est un plaisir mon papa son feli nazana invité na fungolanga na de longues jambes to me capé ko sola de longues boni
Bien, Jemima Ibele, bonjour aussi na Batutu Bazolanda biso na Congo, Victoria, oui kuma na les boss JB Kumaluta, na kanamutu pete ya okanga libanga po biso kop na biso yango wana. Et puis na pesi ba bon séjour au pays na les véritables codes ya Willy Musheni depuis confinement to alene na Kinyara. Na pesi ba bon séjour au pays et puis ba boss Denis Moulambela soit de servir les autres patron na Impact TV, motema ya madame Divicia Marinza, bourgeois Chantika Songo Bambote, Doli Pandi Bambote et puis Batutu balinga de longue jambe Bambote na bango toza awana Jemima Ibele ba question eza mingi ya yenga pe na après na ba réponse pour na satisfaire toujours bato balinga biso partout à travers le monde. Voilà on dit avec une annonce na toza ba sujet autolobelela à part d'abord tokota à part makambo ya Manique tout ça on a traité ça fraîchement par rapport à arriver à effectivement comme qui a na Kinshasa lobby ba 0 heure déjà kitaki mais c'était à 2 heures. Après tout le monde a la liste bimi combo ya bateau ba kimi na poto baza 5 artistes Golo Solo comment Boussole balobi Kabouya Billy Santé et puis Cousteau. Déjà par rapport il y a arrivé il y a musicien et ça le nom d'eni après 8 mois bandeko bakendaki ba malade belé beti ba corona mais nzamba parler ba zongi ça le nom d'eni. Ouais, ça a plaisir en tant que Moutou, en tant que chroniqueur aussi. Et ça a plaisir parce que Bandego Bazaï n'a pas eu Batbakoufi moi ébélé pour ne pas voiler tam sous face. Batbakoufi pena ébélé makasi. C'est un plaisir pour nous. Et à quoi Bandeko baye bien parce que Nazasir avant Babimana aéroport Anjili, Basalai Bango, Bateste, il y a coronavirus, Monique Bandeko Baza vraiment bien. En tout cas, c'est un plaisir. Et puis na Sengi Nanzambe, merci makasi pour protéger Bandeko Nyoso Bakendaki, Bazongi et puis Malamu et puis Emmanuel Macron. Bozongi malamu et puis Babi Bagé Matango fort en tout cas première fois poto et puis Ozongi merci beaucoup pour comprendre que au better musique à venir au better musique te au tamsu muta betika yok et loko yote au better vraiment musique à venir et en Ozongi on continue toujours carrière et puis ndeko nangai Ambassi Bourgeois merci beaucoup Ozongi vraiment la valise belé Ambassi en tout cas yo na kanda ya TV donc batu mikolo na ba plateau na bango ba ça déjà ya ko se préparer parce que ça ko inda et puis bientôt le 13 avril on a chaque club tozala on a bisonio c'est puis na bengi ba fan tout ya président Fally Ipupa et puis ba fan tout il y a la bonne musique boya ebele na chaque club wana ba ya ko offrir bino musique au bauti nango fraîchement après tu peux avoir warrior non ngana warrior te naza chroniqueur a outi film na fimbo mais rien n'empêche que tout ça peut misana biso ndenge to mesa ça kuna film avec cameraman de la journaliste naza journaliste but ba yebi que de longue jambe journaliste depuis début ya film na fimbo ti lelo na kotsa toujours ba vidéo na film donc rien n'empêche na impact bon na kotsa kuna na sens ka ya visibilité on a parlé et puis na Impact TV c'est place on a zora susu mbongo ya fin du mois pour na rouler sa Junior Junior de mois ouais dernier fils dernier fils na robote souté na continent baza na continent on a robote souté surtout baxana mère na bon c'est que to voyager libanda et OK en yo za fidèle les de langue bon nazara fidèle mais on dirait musupe so gaire n'empêche na ko gérer bon parce que na gérer zela comme ça place na lingara obi ozara fidèle mais c'est muso rien n'empêche mais na gérer déjà na tournera na des sites donc rien n'empêche na gérer deux ou trois bolingo oui internet que l'équipe lingo na pas musika ba nombre de vie l'équipe lingo na pas musika voilà alors par rapport à bandeko ba kimi tout le baté ba tikali pour kotikala et que non fallait ni faire annoncer sur la vidéo que non na kotika 5 musiciens mais tant que fallait le bec que tokoya au grand complet avec bango tout ba personne en confiance mais ba kimi tous les 5 et parmi bango Boussole ou aza frère il y a fallu pour moi réaction ngai ezali na rectifier place au lobby que batu mususu ba kimi tokolo baté batikali parce que fallait pour annoncer que batu mususu ba kotikala mais pour ton information Kabouya on dirait il fallait que tikala parce que yo moko to kana na kinya oyebi vi Kabouya amenaka soki ya na kinya afingi saka F victime soki na kinya parce que yebi lamba to ya nango ateka na yango na bangaba ateka ngo na ba terrasse et après azongela ka salite ona pour le balo baketala musicien fallait pour sa salite ba filmaka ye ba tsaka na internet tant fallait pour pas azwaka pe ba vidéo wana parce que yepé na téléphone oyo etalaka pe ba vidéo tant azwaka ba vidéo wana esalaka pas si comme on a que musicien mo bo nga na considérer ka ba pesa ba chance ya koboka na générique ba il ka ba vidéo mo bo ezata mususu na dignité ya ko la ki sango président Fally Ipupa et ça leur vraiment plaisir té nga naza sûr que Kabouya président Fally Ipupa nde atiki na poto parce que so gars na kinyawa azonga na eka salite mais
selon analyse nanga pardon et puis nenge olobaki président Fally Ipupa alobi ke orchestre tokozonga biso nyonso au grand complet bon nga na rectifier ka mona mwa muke parce que mutu soka yebike ba ozonga bango nyonso alobaki tozonga complet tant mutu alobaka au grand complet à ça la rectification mo parce que tu yebi mitema terme soupe ya batute ouais c'est un peu ça par rapport à point de vue par rapport à boussole. Bon, par rapport à Boussole, ça fait mal. Et ça, nanda kuya grand frère na omoro kimi. Donc raison nyoso okope ça, batu bakomba komo na onga le contraire parce que on eza orchestre na bino, eza on dirait nda kuna bino. Donc mutolo kwa Boussole, président Fally Ipupa avant disakio na orchestre na ye akembi sakio, ko bulete ka akembi sakayo po asalo mabe to bomo rien. Akembi sakayo po laksa yo pasi ya musique et puis afongola yo yango batika kio na mutu générique. Ba laksa kio déjà que départ yango e bandi o pumbwe voyager mais n'engé au kati carrière na obo ça fait mal. Ça fait mal. Bon, akati carrière parce que akati carrière parce que orchestre le roi est victime et ça n'importe quel orchestre. Orchestre le roi est victime na Congo awa Togo tango le roi orchestre Michael Jackson. Mais ça le roi obete pas Michael Jackson au kimi na opo OK n'est pas R. Kelly. Donc ça moins compliqué. Bon maison mère. Bon maison mère oui c'est bien bon. To voilà toujours ba fasté ndenge nauti koloba awa Fally Ipupa c'est l'orchestre o ezo pumbwe trop pour l'instant. To bomba kata msute makamsusu ba fena biso ba Weranson baza ba grand o ba sala trop na musique ya Congo ba président Weranson o ba sala ba président Fally Ipupa nanu ba sali yango te. Mais il faut dire la vérité que pour l'instant parce que apprécier l'homme à son époque ezate ke mundele wana melaka bangi to melaka kuyu pour le apprécier l'homme à son époque. À cette époque c'est Fally Ipupa, ne faut pas kozwa tamsu ko tourner neuf comme ça. Bino so boza bana fimbu do makamu te pas faya fallait la cas positif. Tenga iso ko talinga bien ba émission nyonso na sala kana lobaka kutu makamu ya président Fally Ipupa te. Les londe na zuitam sous chance opportunité na plateau na yo to lobela makamu ya F victime. Mais pour dire la vérité, président Fally Ipupa pour l'instant mutazo me drapeau ya Congo partout. Et puis charge quand tu portes déjà drapeau ya Congo ozuzo me ma charge parce que président Fati n'a pas ça exemple mon président Fati tant basala qui remise et reprise na tango après ta serment ba pesa et drapeau ba pesa été o ni pinemo ba tango mu pepe po elle la charge té ba pesa et drapeau pour na relaxer que ozo me ma charge ya Congo le président Fally Ipupa pour l'instant aza mutu oyo azo me ma charge ya Congo ba misusu pe olbi ba innocent bazoye ko la comme ma charge parce que innocent na carrière na depuis à bandi nanu a eu chance de revoyager attendre 20 personnes na Belgique pour tamsuto la vérité ata Turquie awa ata Chine awa 20 personnes nanu te yaza musicien ya ba showgaze ke bateli musique na izo beta na bafle ya eu micro batikele ka abo mabanga mais je te dis la vérité mais je te dis la vérité innocent abetra ba concert kaka na kini awa na kini ape bandule musu abetra live ta banda minene obetaka wasela biso oh ma chérie na orchestre nini parce que avoir un orchestre c'était groupe d'accompagnement mais c'est pas accompagner foot mon bon ba accompagner mais est-ce que ceux qui au tali sur 10 concerts au innocent abeti live eko za tamsu o yo tangi wana na o cameraman na yebi misusu na onga na yebi ba playback na playback vous allez préparer sur babino boya babino bito taquer bo tena ça préparer tena ça rendre intelligent parce que tango on me mangai na procès mon na parquet bien toquer place boy tango ba ko la émission mais à s'expliquer intelligemment tam sou ba avocat na bon on dirait beat ya ba musicien ebele na ba chroniqueur ebele internet ezara yango wana donc les seules façons ya ko se revendiquer par rapport à makambo oyebise ba ko caméra te tamsu niveau intellectuel les a trop bas pour dire la vérité parce que il y a des journalistes ebele ba chroniqueur ebele au ban internet so ba yeka po ba ya ko internet e kangama esengi ke o esengi ke to na TV kende bena ko sa CV na yo ya la demande d'emploi ba komela yo ebele ba komela bango tellement peu ordinateur et ya ba lukelo ka pas monter na bino abimise le exemplaire ya kombo mère avec na bango ba longo libati ya yo pe memia pour ça bazong sibena makam na toiture boy il y a des bourriques ebela ba maçon baza ebela natanga kala ba miso ba nokangisa pena ba tuté bon natanga kala ba musicien wana okangisa ba tuté parce que ba banda ko sala bango critique ndenga ino sala boy mais est-ce que ya tango na biso ya lelo comment bena ke chroniqueur mo alekito chroniquer c'est ben maman na héritier et bien maman na yo Fally en tant que aza pe na maina makila olinga te o critiquer maman na yo to papa na ye okangisa mais soki osali
critique héritier atana be Bercy ndenga longwe boyezo ça la bien TP si trou faut lukata ambulance azonga abaxe sous babiloko pour combler trou na eza critique zela comme ça tant que mama Bercy ambulance azonga ambulance sera zonga date que vérité mta bengie yemonga ça que place na kenda qui vient na biso à kosa biso atali ki na ko dae vient na Charlie Mpaka Charlie Mpaka linga kama na Luanda a comme frère a comme frère Charlie pas semble la force na tout que au ba na bazonga la coupe na comme passe mais na comme là que Bercy pour na émission à rapport na ngabina ngajema non c'est la retour ya Wata na permettre nga sifona ba na émission parce que place toi na comprendre ngote yo obeti libanga au pour ça d'aba choqué ba ko bien un so DJ boy soirée boy invité Bercy par rapport à libanga au lieu d'accord c'est pour promouvoir yo moko mais comment rolinga pour ça la vie na yo parcours na yo comme ce que Zelasco hérité donc c'est comme si hérité t'a fait permission beta na yo loko yo vous avez na kati ya la team beta na yo loko mais si on a comprendre bien et ça façon de parler tam sou ya ko recadrer carrément Ramsou alobe parce que na landaka est pas confrère na biso mo ya PD ya na TV aloba ke ya malembe olobi de long ouais les seules émissions oyo Bercy mona leka ki o esa ki makize émission ya Papi Mboma bon ngai pe na landaki na chaîne moko ya confrère na biso ya PD ya ngwana na zoba na landaki alobaki ke elamba moso ya ko repasser azalaki place moko oyo azalaki non repassé akomi so place moko boy oyo akomi lokola elamba o ba repasser donc tango muta mayelo vandi boy o comprendre makambo mutu a réfléchir na ba sens wana en tant que mukolo faut comprendre que mutu oyo ça déjà chemin nae et puis ngai Bercy moi na pesa ka toujours ba bonne chance na musala sala mais elongoli na ende pas bato za bien te yango lelo direct boy na émission na tellement na yebi et ça rappelle na moi dimanche et la président Félix Oazé quoi rectifier et laquelle oyo laquelle a Bercy parce qu'on dirait laquelle wana et quand regatilelo merci trop continuer de langue dans ce que yo peut chance comme as a leader tu n'as pas chance as a leader mais des fois na ezaka nini avant abeta libanga oyo azala pas président Ferregola tant longo pas président Ferregola abeti eloko moko ando bengoni eloko mo abeta nzungu abeta eloko mo nzungu ebeta pe cartonnant mais subitement boy tout le monde a zonga lisu maison mère à longwe à kepa goga motona tembe pa libanga est-ce que qu'est-ce qui prouve que à kozonga lisu lien famille benda kete yango na tozoloba parce que qu'est-ce qui prouve que à kozonga lisu pas bina filete pourtant à longwa ay ko beta sko ndika po ya makasi libanga nzungu ndika to éviter. En tout cas, de longues jambes, donnons la zone, la plateau beauté, on s'est déchaîné dans ma monde comme loba. Ou comme la mot assurance, mais point qui est derrière toi. Assurance penzate, toujours réfléchir autour de l'émission, toujours analyser, toujours ça la critique par rapport à mon sur le terrain. Tant la lobby à l'ongwa pas présent faire rigolo à Betaranzungu, bah tu vas dire à Betaranzungu. Ko Betanzungu et ça la succès, ou c'est nga que à ça la groupe naé avant la charge, à ça la yangote. Aïe l'ongwa pas présent faire rigolo à accueillir libanga naé wana nzungu na yona tango asilisi ake na maison mère a bête loko pe ça la succès à danger azoka kutu considération de na maison mère avandaka ayeko longwa ake pas président héritier watanabe président héritier watanabe stabilité zate on dirait des mots instabilité au mutu à laquelle yango za président Félix Oazé c'est pour cela yango temps on a hier on a vu que président Félix Oazé quoi asaka ka mona na yo o abanda carrière et pas na yo rectifier na makambo lo baka tango Bercy mona kosaka o kia kufaka o tindaka bambongo no tamsu lo baka maloba mabe pombongo na tamsu fala o tindela la famille la musique oh tamsu aloba ke o kufa vino mobile elle la musique yeah ba la kele musu elandaka ela kele musu ba lo baka bible to zonga na bible parce que ba comprendre que un jour ngai pe na ko comme frère malédiction sans cause et ni les sans effet. Mais oh, mouta pesi mbongo, cause ndembongo. Voilà, merci beaucoup. Donc très bien dit. Osa pour réfléchir bien. Donc déjà tout qui n'a déjà bien. Na mission ça la vraiment plaisir hein. Na dadi ma bibi moko na mombe na Paris à mon boss JB Kumaluta Willy ma vite le coffre fort depuis Dallas. Donc tout continue dans des longues jambes. Lelo pena au surtout le bara ayaki est. Donc lelo pena oyaki et puis c'est ce plaisir. Lelo boye concurrence et dans l'amsa la biso oyo ils ont un loyal ninga bete faut pas bete le mauvais quoi indica très bien mais dans le monde de la musique concurrence na comment qui de quoi ya faux ya ko boya muninga ya sake no nganga
Et ça, l'événement Salamaki, il y a arrivé, il y a 2 artistes en Bokanabiso, Fabregas Maestro, pour avec Fabregas Maestro, et puis na hérité watana Toto ya Tembe. Na carte avion marambele kala tozala Tembe. Daki na ba Congolais musu avec ba Monaki. Na ba pilote ba Monaki, acte les kanaki, il paraît que hérité betaki nani un Kara. Et après na ko kitalango, ba lobby c'est comme si bandaki na Kara après il y a l'assemblée ya koyambana. On dit tant on peut hériter qui peut ça que nani Kara nani Fabregas c'est la bête ma Kara le quoi moniter après ko team c'est alors ça soit soigner esprit moupé. Mais le quoi le temps ba ça la ngo ba leader ba tala bino. Impressionnant par rapport na ngo. Impressionnant premièrement na ko pesa faute mingi pas Fabregas. Pourquoi na appelle na pesa faute Yazaleki. Na cadre ya respect te leki na âge parce que tant balé na avion bando betandulete un avion ba fanda ebo ba kumba ba onde pas pilote donc musicien na avion ezalaki héritier watanabe en tant que grand frère akoki ko se permettre te à télé ma place yazalaki akende ko pesa leki mbote non ça ne se fait pas na biso ba bantu donc leki nda ya ka ver ya donc Fabregas premièrement tu es impoli tamsusu oye awa na émission na talaki oleli ke ba betaki yo Kara non ça fait mal parce que yo zaleki yo ne falaki oya ver ya opesa mbote ya akoki ko se permettre te à télémaya ko pesa yo leki mbote ba makamona na mona ngo mingi pas ba to poto azaka so uti poto ayena ba mouchoir na yemo ya minene donc ata grand frère na ye a simbise mai ata mama leki na bango a simbise mouchoir et puis mta l'idéal ce ko likonzi mta yo sunga bango ce ko beaucoup tani na avion héritier watana be patron yo pe patron donc faut se permettre ce que nga na zaleki faut na télémana ke na ver ya na pesa imbote et déranger ta ce que question de que non nga ya ka kutai muninga po ya msusu nga mataki liboso ngala yo mati okutinga automatiquement mto pesa ngambota azaka na raison te parce que okoki ko mata liboso mais o mataki liboso ok na kiti wana esima nga na mati na sima na yo na vandika tonka na koti bo na vandi wana na omuno ndeni atakutonga bakiti on peut y a ba avion place bon ba vendre ya ba $7,000 et ba $5,000 mais rapela likolo bomba mayo moneti pale mo pour ça no ma salité donc c'est ça ko ça no pe ma salité pour ba bomba bango wana ba rapela coffre ça ne dérange pas et ça va oui et créer crash té bon on a fona benga numéro pilote mo ya moi si to vivant na tout na so basala crash merci beaucoup voilà non merci beaucoup de longues jambes des longues jambes moi mama ba témoin na vie et bien la kota prison pour na ko témoin na on témoin et comme ça rali ko mama ba témoin vous allez témoin il y a beau fingami il y a Manique de John na ken pi te nazaki présent na les témoins quand c'est présent là que c'est témoin le kale kuna so connait la vidéo et quand dehors la caméra yo me expliquer biso te yo tout na ngai en tant que moto yo azalaki sur place témoin mais ba sera bilo ko na ndie ba ngombalé comme le ko la ba épisode ba théâtre tout le monde la ba bebani et na TV ba fingani kuta ba niveau après bébé ya tout repete mo susu que non quel est le que non Manique tika babilo kono melaka wana bilo ko kasta melaka drogue et c'est la buzz mais ça rappelle la réalité bon mais sous ça la buzz mais oyo et la réalité parce que moi j'étais là présent ezaki et le moko boye oyo et ko koma na ba niveau on a ko tuté jour ngo mais aranga fa na tourner na ken piana na Impact TV na yaki na parler na kuti Manique de John ami komelaki avant ngai déjà bon ba na masona ba mona ken o ngata msuna ye bagité ba to ba expliquer ndé tozo expliquer on bango po TV père likambo ata na ye wana na kuti Manique de John parce que jour ngo ngana na caméraman nga wa filma ngai nguli kadima meilleur caméraman de tous les caméramans de l'internet Aleki Gisolo était bon je ne sais pas mais na nomination on dirait liste mo izo makala troté ba ko nominé on dirait premier na ye wana na kuti ken piana azaki déjà wana ala ki kutu tant ayoki voix ya Manique de John ndenge ba expliquer avant na koma ala mukaki atuti nazo laver tant ngape na ye ba tuti pas mère passi waza madame ya ken pied kutu bambote na pesi bambote mère passi na ye wana to vandi parce que jour wana nguli kadima azwaki contretemps par rapport ya ba déménagement mo boye ala inango na luwaki Mr Mo boye filmer nga Mustafa
Mr wana aye toye na epa ken piana to vani fe na parler to la momba si lisa to bimato kende jour on to na BCBG Alain na Eliezer waza cameraman na bisokuna ken pasilisi alati pa manike John to bimato leka to leki to bimikta to katia ko tunzela sa pont parce que beat ezagi to kende ko tourner na banana et pas petite sœur ya ken piana na libanda na yona to bandi ko mata pa tant to kati pont manike John a soulevé maman ken mais il fallait que on peut s'engager mbongo na ngai ya ba émission na tournaki ken pe na tout le lot toi sur les 23 sur les 22 YouTube na futi batute zela na luka moyen moko boina defisa yo la to yeba ndenge na kokata yo na fin du mois parce que alaki na posa mbongo te pia kate na posa mbongo parce que manike c'est une mère de famille a beaucoup la rappel ba na depuis mo bali na ye ba bia chokoro akenda personnam to ke wana pa ken pe na atuti manike siko makambo ko defa mongo e comme na makelele boye ndenge wala abane continue ko loba ken atuti to mata boye na yeba ndenge to ko sala yebi ka manike makaso ana na kanda ya mbongo ayoka kana il suste manike s'enflammer nde esaleke na tuti ken to benda na biso to kendaka ya ko landa biso kam to benda ni ti côté ya petite sœur ya ken piana nde manike tonga komi kuna bena do bombe a fâché bombe na calmer mère rien boyo et comme ba vérité fingana mama kelele ndeka esala yuana mais na ba émission tout ba yamba parce que bango ba bande ko éviter vraiment ko le ba émission ba délégué ngana le rapport na ko s'excuser par rapport oui dans laquelle na maniki oui oh batine so les racines émission s'excuser pour na ko s'excuser par rapport à actionner le kaki parce que muta filma ki vidéo on les caméraman on ngana luaki wana yenda filma ki ngo sambi soto yeba na minutes auto là wana nzoka akotsa mpeka na minutes wana parce que tant manike atiki mo makelele wana to calmer akei na ye cameraman wana akotsa ngo mbala mo na chaîne na ye au bon ba travail na minutes wana to vandi cameraman ngo alongo akei ale tamboli mbamo et tamboli quelques minutes to vana ba ken ba benge pa Mike Lokamba mais ken pena na utu mo na vidéo mo izo tambola yuna manike bo sona mais ni nezoleka vidéo yangana manike zo tembulo nani a filmé to moduko c'est que manike ndaki na vidéo na caméraman a filmé Mike Lokamba tinde sur lien émission atindi lien tout à la boy site sango info plus c'est côté andeni et cause la chaîne yana na minute na to solo la il pan na pesimbote ya bengi mais ken vidéo mo na utso mo na ya bulanya ko to base na iba nango na iba nango na côté sango quelques minutes boss soule kauka bengi atomboy ku makasi mais ken comment boko swana tina ba miso batu boye et ça là vraiment bien té ndeka na utso loba tozo c'est excuser par rapport à action les cas qui na ebi na ba page na ba émission manike mikolo azo s'excuser auprès à boss a osenga ken pardon ba osenga ba fan ya ken pardon a osenga pe ba warrior pardon et puis a osenga bateau nyonso ye à lezaki pardon par rapport à action na ndenge lekaki ezaka famille les lens sale c'est la famille to luka ida moyen mo boya ko mema basani na cuisine to laver yango donc to le ba manike fait toujours partie ya équipe ya film na film pour ça da chaîne net bon manike pour l'instant a faire partie les sous na film bouté mais yena ken piana nde basona ki wana moto ese kufaki nango manike a na chaîne na ye Tokos TV et Tokos officiel na yamba ki pe dernièrement et lekaki a s'excuser par rapport à ba act nyonso bato ba monaki et les bon mais ba papa musu pe le na kata makamanga lobi na sali chaîne nanga likunya bodo ke ndoko landela chaîne nanga ya koti kombe talibino moi quelque part peu moi qui jalousie mon pesa na kati ken la linga kite ke non à moins que to comme niveau mo na manike akwa pe ko sima mbongo parce que c'est qu'il faut le dire manike pas tala mal internet c'est ça en côté mbongo pe ndé mo na ngala ken moi zoua on a pété affaire zoua nzambe ataka ngo mutu nyonso donc zoua ezaka comme particularité moko ya mutu o nzambe ataka yango na limite ke yo lelo so ba botoli yo jona yo moi si yango azozo le kaboye au crézo te azara mtabolingo ya ayo mtabolingo sala azu te donc batu ba excuser biso ezaka ka musala place batu bavanda ramake les angara te na limite que ken piana akose la chaîne ya manike zoua parce que chaîne ya manike pour l'instant na minute bana 5000 et quelques abonnés film na 96000 quelques abonnés donc ken piana nde faut asenga ba abonné film na film ba s'abonner na Tokos officiel pour ba match abonné non yo ngop sanga ba film sur la carte par rapport au nombre ya abonnés au cours de 95 mais ça peut me super 38000 vies 38 000 vies ça ne se fait parce que nga na travailler na site moko boy oyo bazaka na
3000 et quelques abonnés. Na tourné émission mon Roger Ngandou to ça plus de 47 000 quelques abonnés. Donc bah abonnés et déranger en côté mais bah abonnés et ils ont fait partir pe na YouTube parce que YouTube a foutu le rappel par rapport il y a critères il y a bah abonnés. Ouais, YouTube a foutu par rapport il y a bah critères il y a bah belé. Intelligence il y a émission ndenge bo saleli yango. Ndenge ba filmer émission, qualité émission, ndenge son et bimi. Nyonso wana ba foutela rango na YouTube. C'est pas pour rien ba abonné ba mata na groupe na site. Donc ceux qui ba abonné ba zalaka na bango importanté. Mundele palinga tsangote. Donc c'est un peu ça ouais. Très bien. OK, ce que tant bosseng da pardon. Na ba commentaire, ba retour nango zandeni. Bon ba retour nango et ko salaka ka vice versa batu mususu ba kondima ke ba limbisa batu mususu ba ondimate. Donc na retour nango et comme ce loi de la nature parce que depuis politique film beaucoup d'abord film beaucoup bon on appelle le moko parce que on peut typer na internet pour d'accord que ça l'avantage ya bango bon ken piana asilika qui vraiment makasi par rapport à la vidéo on a parce que il y a ça père de famille moi si naé akolingate ata la vidéo mo o bazo finga mo bali naé mais c'est quoi sur l'équipe de ST et que le mo box satané na ngote pourquoi ne pas quoi benga parce que yebi caméraman nga filma ki ko benga ba bloquer mission ba ko bloquer bongo bato ba yibaki OK pour tout ça c'est ba kate ba yibaki déjà ba kate ko tout parce que ya ko tsaka on a site na bango sans cash donc ça veut dire mutu to na facilité ya kozwa atango pe Impact TV ayibi yango atango pe Zaire beba azui pas yango atango pe Congo Victoria donc nyonso akoyi kotsa na parce que ya publié yango sans cash. Oh c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup bon mon ndenge ba expliquer ezaki buzzté c'était une réalité mais bandi mettre que comme na ni ba cameraman na biso ba sa soka mama minene donc beto mo eloko mo surtout qui peut kaka ba ka moi j'entends comme la sauve vraiment na suka qu'est-ce que tu peux dire parce que déjà ba concert et landami open les 13 oh boy les boy oh boy tu peux jibe mpe la pe kuna ba même jour na fali poupa na ebité on ka ba concurrence bizani que bien ba poto menga la papa chéri biso to ça la kaka ville wana bon ils ont vraiment concurrence peut-être producteur ou azobetsaye akala ki jour wana tamsu eza date d'anniversaire naie tamsu date d'anniversaire ou a créé agence naie à production donc na nyonso wana biso to yebité bato ba yebi bien ezaka bango mais je ne pense pas que fan ya papa chéri a okendendule ya fali poupa fan ya présent fali poupa pe a okendendule ya papa chéri parce que bako se départager kaka batu na fan na bango ba okende puis bako zala satisfait par rapport ya ndenge bayo ka musique ya bakan o bango ba pona donc quant à moi na ko senga merci beaucoup j'ai maibele c'est ma première fois que na le cap na plateau na yo c'est un plaisir pour moi merci aussi na ba fan tout o ya Congo Victoria bon continuer toujours ko s'abonner na Congo Victoria et puis bobo sanate ko s'abonner na Impact TV avec Denis et ko ça vraiment plaisir makasi quant à moi na habité son c'est bambote nanga so toko chité bambote na les véritables code bon séjour au pays azaki déjà confiné avant confinement na PC ba bon séjour au pays et puis bourgeois chantika songo espace ex non commerce les boss Mardoché donc wana mutambongo mobo ya mikolo donc muto a ça la facilité mon mikolo ça la vraiment plaisir et puis bambote mingi na mama Filochi manga na Londres mama Baby Chi manga na Afrique du Sud mama Metachi manga na Kin awa na ebike balanda nga pe 5/5 marché likemba mais c'est les sapeurs héritiers watana beyo wana egokan et puis merci aussi na tout numéro nangai pona kozwanga ba conseil ba remarque ba kofinga nde nyonso bo ça la plus de 143 90 69 092 17 plus de 143 90 69 092 17 on a eu des longues jambes pour na ba makamnyo so ozana pour ça merci beaucoup j'ai maibeli mais question mo besoin na tuni ngote pour ça ka point de vue pour na yoza pour ou contre libala ya rythme na manix pour ou contre libala ya rythme na manix naza pour parce que ceux qui moninga bali faut sepela comment na cause contre parce que mon kolonga il peut na kobala bato ba sepela donc naza pour na frère manix chimpuki o azobala ser rythme samu en tout cas ils a plaisir libala ya bana nzambe et ça il faut ma plaisir voilà déjà na bandeli o bena ko nini mais ngane baka pour contre ko biko pour to sepeli makasi merci beaucoup na Gisolo mais yo on dirait aux contre
nazo mili au milieu non mili là non compte tenir donc au tala non et non tala merci voilà merci beaucoup na assistance Yangouli Kadima merci na assistance Meta la joie merci beaucoup à mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier Dallas na abonné à biso ba s'abonner tongo na Congo Victoria merci beaucoup ba tu soutenir ngai la dima bi mokola mombele mon grand frère Willing Touabelo donc merci na Dosenga depuis la Suisse mobala 1m95 il y a Pemba papa na Rossetti 10 Sengo Moka et merci na maman Belgique les à 2 maman Belgique 4 Bernice qui fait à Mami merci pour Komaki la Chine na binotu tout se prépare déjà parce que libal ko ya na makambo moko ya faux donc merci na binos tout on se retrouve prochainement c'était Jemima Ibel le gros bébé de la presse congolaise au revoir bye bye à la prochaine bye bye sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso makambeya Victoria télévision Victoria TV et yana ba mopepa siga yana mama mnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile la ndenga indusa Victoria certa amen tiki